Mbote bandeko na ngai esengo mingi kozala bino susu lelo na poko ya lelo na banza mokolo ya yenge ezalaki malamu mpona biso nyonso eke mokolo ya poso ebandi bino so bozwi ngonga ya kozala vraiment na esengo na bisika ya misala. Alors mpona tobanda poso na biso ya sika na esengo mpe bolingo tokolobela likambo etali bolingo na verset na livre na biso ya bible elobi ete na 1 Jean 3:18 ezobilamaka bolingo bolingo tolakisa yango kaka na maloba te kaka maloba te na ba discours ebele mais totalisa yango na ba acte na biso bizaleli na biso yango tolobelaki yango mpe samedi tolakisa bolingo ntango toza na ndeko wana besoin ya lisalisi na yo mais yo olembi olobi ke ngai nauti mosala nalembi to mpe olambi biloko eza moke moninga ekotala yo olobi okolia kaka yo moko bokokabola biloko wana parce que eza moke yo kotonda te acte ya bolingo eza nini malgré fatigue na yo okokende osalisi ndeko na yo malgré biloko eza moke okotia na mesa bokaboli bolie yango wana nde bolingo eza kaka te ke maloba nalingaka yo nalingaka yo mais ntango kolakisa makambo baaction nango ezali te. Alors bandeko na ngai tolakisa na bolingo wana ya solo oyo tolobaka tolakisa yango na bana na biso bamama na biso bandeko na biso ya basi mibali mpe mibali na biso mpe basi na biso bien aimé ezali vraiment important tika ete nzambe apambola moko na moko na poko ya lelo tomonani boye lobi lisusu. Merci.